Maman aussi nganzela ya fana ke Chine mais na Chine kuna lokola tozala na baporteur te esenga nakende mobali na yo po ake kosuna mai premier mesa soni mpona obeta yango boye mais soki mpa na bimi nabeta yango boye po ezeli omo ozochoke nga nakokufa mpe nde nakotambola boye nakoye mpe nakufi ye moko boye abandaki kosala yango ayebiki aosunga mama bokilo na ye donc maman aboti mwasi na ye mais maman na biso ndi azalaki na intérêt moko boye déjà mpona mwa mobali wana ndenge alandelaka mama makambo nde babimaka na mama bakomana baodaa mwasi na mobali na ndenge mama azwaki décision bakende Chine ipare bazalaki chambre moko na mama donc kuna bana Chine nde bavere pena mwasi na mobali oyo ezalaki motu nyonso kuna confirme bango ke baza mwasi na mobali donc mama ndimi tozala na biso bambanda biso mobali na ye noyeba te noexplike bato nini noloba nini poza na bato da bazwa bainvitation bazali oyo bazwaki da bazali oyo ebanda olepasi na nsima na nga nayebaki na nga te mpona kozala makanisi mabe to pensement mabe mpona mama na nga nakozala nango te mais ezalaki bolingo mo mama andaki kolakisa nga ezalaki bolingo ya intérêt donc akomaki da kosepela na mobali na nga mais nga nde nayebaki te oyo mama asali nga donc mpona oloba mbona oyeba te po mama biso ateti po ayoka motu boye ezalaki mpasi po asimba yango bambongo na ye totikaka na un mois ya mariage na biso mais likanisi te mpe mama akozala na zemi nzambe na ngai mama akozala na zemi po age mama aza yango kondima te ke akozwa mwana akozwa zemi mama na zemi ya mobali na ngai mama na zemi ya mobali na ngai ayebise mama balongola mama boyi alongola zemi te po age ya komi nango kolongola zemi te po akoyo akufa Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. C'est un honneur de vous présenter ces grands magazines comme d'habitude. Vous êtes comptés parmi les ambassadeurs, comptés parmi ceux qui aiment cette conception. En tout cas, nous sommes très, très contents. Voilà pourquoi nous vous transmettons quand même le salutation de la part de toute la grande équipe. Gédéon est présent, Jordan Panzou est présent. Alors, c'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Donc, oui, parlons plus en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà naye kopesa bino message l'orphelinat Christ Rédempteur eya na posa lisungi na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toya nango posa un euro no toya nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana oyo alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur toya na besoin lisungi na bino banimero eza na se kota contact na biso assistance na yo eozala lisungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir Diama Mtunyo Soja à l'Icanisa pour ça quelque chose. Peu au Saliango, Zamba Pambolabin. De retour sur ce plateau, les différents produits sont disponibles. Mais à chaque fois
que vous êtes en train de nous suivre ou vous avez besoin d'un produit quelconque, contactez-nous à travers le numéro qui est affiché et vous serez servi. Nous prenons la pub, on revient tout juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To komi ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours ata ba tele loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc, ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabite mindele ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango anti-poison, oyo pe anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Vérité et réalité partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Comme je vous ai toujours dit, dans le cas de vérité et réalité, nous avons un seul objectif. Si il y a quelqu'un qui se retrouve à travers cette émission et qui a eu piste de solutions, biso tout ça satisfait. Pourquoi? Parce que deux solutions n'a problème au moko askutan na moto au azali ko traverser. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, dans cette histoire, il y a une partie de vérité, il y a une partie de réalité, il y a du vécu par rapport à l'histoire où tous allez commettre la nuit parce que Ezali, bien sûr, une histoire incarnée. Tous en andeko, moi si, on a décidé qu'il est là, ayako rendre ce visite, ayato solo la mouke, to y ba quand même, nini akutani nango, nini o Ezali ko déranger. Asali a décidé que aya nango et pas na biso po toyeba nako solo la yango. Azana biso na plateau. Alors nous avons quand même cet honneur ya koyambe pourquoi parce que Azali maman. Quand il s'agit de la femme, c'est elle qui combattre la moi il faut qu'on protéger moi si na eloko nyon surtout Ezali koya veiller et c'est elle Azala sous protection. Maman bonjour. Bonjour papa. Santé boni maman. Malam. Ok. Tous en essayant de repartager na yo plateau ya lelo. Bande ko bazolanda bato basepela rapide na vérité réalité. Ba eba kombo ezali nani? Madame Gaëla. Ok, Madame Gaëla. Maman Gaëla nini oyo kutani nango oyo bité sengeli ngana ya quand même na plateau ya Papa Alain na solo na partager na Papa Alain solo. Papa. Eza mo mulai. Mais na lobaka mwa ndambo. Naza na fiancé na ngai. Vivant na ye. Tozumwa temps. Et okoma ke maman na abandaki kolobande bovanda libanda kote ma ba point eza penza malamu te po ase pusani. Yakane na kati bovandi bosololi e ana okende so ekoki akei. Na koma pe kosa bongo et okoma na tamo boye ye pe mobali abando singa ba parti basala ndenge nini
na tuni mpe mama alakisi nde basalaka mais mama aza femme d'affaires atekaka na zando aza na mwa maison vu ke mwa mobali mpenza oyo akosunga mama aza te mama komei kotinda ye salelanga boye mema boye kei kozwanga mbongo ye mpe banda epa kosala ndenge mama banda ekotindela ye na balogique mpenza eyo okomona ntango boye mama akake chine ake récupérer biloko nde mama asengenga nzela abi gaela lokwa moto kokende aza te fo tokeka na yaya mpo ake kosunganga kuna nga mpe natala eza biloko na biso eza baavantage na biso nandimaki nayebisi eke te bokende na mama okesunga mama. Donc fiancé non quand même akomaki mama bandai pe ko akomaki ko travailler na ye. Oui, po mama bande kotinda ye ake kozwa mbongo ake kotika biloko abande pa kosala ngo nde mama ando tindela ye ndenge ando osalela. Aka pe kuna ndako tovandaka donc nyonso pa tosala kolia apasaka presque journée pa na ndako poko mpenza ya malunga ya agrafe mpenza ezalaki nango eza te apart nde mama abranchaki ye na bafere wana yaka wana tosolaka basolaka na mama mais okoma ntango ya moko mwanga mpe naza na nga te nakoki nanga baétude na ngai batika na mpe na ndako na mama nayebi kaki eza yango dans les bons oyo ebanda olepasi na nsima na nga nayebaki na nga te mpona kozala makanisi mabe to pensi mwa mabe mpona mama na nga nakozala nango te mais ezalaki bolingo mo biso mama anda ekolakisa nga ezalaki bolingo ya intérêt donc akomaki da kosepela na mobali na nga mais nga nde nayebaki te yo mpe banda okonstate te quand même nde eza na ya mosusu efandeli na bango esoleli na bango yo banda olandelana te ozalaki na confiance teke mama akoki ide wana quand même mama abima na asepela mobali na ozalaki te ezalaki te mais ye banda ekobima na bango nde ezalaki nga mo kobima na ye tokokengwa place moko kokangisa bafoto nanga tokomai nango balimite pourtant mpana tokovanda na ye ekomai moke ntan mingi ekomai na mama mpo nga nayebi kaka eza mosala lokwa mpe amema motuka amema mama na place mama so chauffeur mosusu bafutaka mbongo mbongo wana ezongaka apa na biso moko na sens wana donc ayedaki mama quand même na mabebele ye abandaki ye moko boye abandaki kosala yango ayebiki aosunga mama bokilo na ye donc mama aboti mwasi na ye mais mama na biso ndi azalaki na intérêt moko boye déjà mpona mwana mobali wana mais nga mpe nayebaki na bandaki mpe kocomprendre te mais bova na ndako boye boza lisanga ya moko bilo mo emo mama omanifeste nga na okomona kaka mama oprotege nga obatela ngai donc nakokanga kaka na mama mobali te sanke na abali ngai. Donc maman bando landela mouvement na bino donc alingi te quand même yo okangama mingi na mobali donc il y a un besoin quand même bozela ti libala ndeo maman bando landela penza bande ko landela makasi ngana ebeke sa bolunga mama na mwana ye mais o mama salinga donc pona lo bombo no yeba te donc son nzambe tina kufa donc ya makamoko elekela bombo nanga nasala donc eza kaka soutien ya nzambe nde asunganga nzambe asunganga mpe napesanga makasi premier eza soni mpona obeta yango boye mais soki mpa na bimi nabeta yango boye mpo eza elo mo ezoshoke nga nakokufa mpe nde nakotambola boye nakoye mpe nakufi mpo mama biso ateti mpo ayoka motu boye ezalaki pasi mpo asimba yango bambongo na ye yo natala likambo nabombi yango nga nde nakufa yesa botanga nga na boti te donc avenir eza nano ntango na nzela nikosimba te na banzela mosusu ekosimba yo nayaki awa nasenga mwa lisungi mpenza papa mama yo osenganga nzela yaya afanaki echine mais na chine mpona lokola tozala na baporteur te esenga nakende mobali na yo po ake kosunga ngai nga mpona yebisi mama problème eza te yo mo oyebi asala da mosala malamu okende eza problème te mama bando olandeli pa dossier alandeli ye abimiseli visa abimiseli bapasseport wana na panisi mpe mobali nayebi oyebisa ye mobali nga bisi nde bookende bozokazwa bien lokola na maboko toza na mwa mbongo ndambo eza avantage ya kosomba mpe mwa ndambo ya biloko na biso ya koteka na ndambo eza mpona libala po vika ezaki yo keselaka motu keselaka motu toza mpe bato
un jour akolongola pe atie ndeko na ye po aza mpe na bana ya na ye bazali mais soki moto azwi yo deya tio na place moko fo kozala honnête fo kozwaka mpe mayele ozosalela ye mais ozoprépare mpe oyo ayo moko wa conseil apesa ye mobali azwi mpe ntan te bazwaki nzela bake na mama bake mpe kuna tosololaka na biso dans les bons nayebi ke kuna bakozala na chambre na ye po mama aza bokilo oyo aza mwana amobali na ngai eyo ozwa mwa ntango baye tozalaki mwa dans les bons so vike kovanda vana na mobali tovanda ye bakendaki papa basalaki ba 2 mois. Ok, babiloko mpe basombaki basombi baye mpena normal na opesaki ya biso mpe asombi ntango baye me kotala mwa mobali kimia mpena azalaki nango suta akoma lokola mwa kipabilité mo ekomi ya kosala ye nga kutu mpo na ngai akomi komwa ndeti kofongama ya mwa mobali oyo elingi esala ye teke akoma mpo ezalaki ekomi amomwa mpe 2 jours oyo ya te tokutana te obengeka bomo baraison nga mpena kibo mwasi na ngai mwa mobali oyo apa nga azwi mwasi to ndeni mpo tovivaka ne bongo te nzoka nde ekomaki raison moko ya komeka kokima mama na yo oluka ye tanke na mwasi naluki ye tovandine na lupango te tokutani kaka place na biso bando osola biso mbali po aloba na nga avandi abandi osenga nga bapardon azolela me osenga nga pardon na eloko oyo na explike nga yango te problème yango eza nini en tout cas po aexplike nga eloko ezoya biso mwa temps nga mpe vike na mwasi na il faut yebisa nga problème oyo po oza na eloko moko te koolekela osanke nga nayeba nga fo nayeba mpo nga na mwasi na yo na nde ayo ovandisa nga ndenge alandelaka mama makambo nde babimaka na mama bakoma na baoda mwasi na mobali abanga koyebisa nga ta mosu nga ya kotomboka fami kopanzana na ndenge mama azwaki desizio bakende Chine ipare bazalaki chambre moko na mama donc kuna bana Chine nde bavere mpena mwasi na mobali oyo ezalaki motu nyonso kuna confirme bango ke baza mwasi na mobali en tout cas ederangeaki nga donc nazwa pa trouble mental donc mpona ndima eloko oyo nakokia kondima ngo kaka na facilité boye te mpo mama na ngai mama mpenza ya ngai mama bokoli nga atangisi ngai donc mama mpenza so na bapena mama seke mama nana eloko moko te nasenga mpa mama ya biso erata nana problème moko te ke nazala nango mama ya biso akota ngo te te eza te un mois totikaka na un mois mariage na biso mais ndako mpenza mama obela asa bafièvre mo bacaprice mo boye mais likanzi te mpe mama akozala na zemi nzambe na ngai mama akozala na zemi po age mama aza yango kondima te ke akozwa zemi po tanga nga mona nde na nzambe mama na zemi ya mobali na ngai mama na zemi ya mobali na ngai donc ntango nyonso bazalaki wana ti bakomi na niveau ke mama na yo akoma na zemi mais otuni mpe mobali te réaction ya mama ezalaki nini ntango yo aza na zemi mama azoloba nini sikoyo po ayebi jaki bino kozala kaka botikana na un mois na bino esalama ayebi se mama balongola mama boyi alongola zemi te po age ya komi nanga koolongola zemi te po akoyo akufa oui donc mama ndimi tozala na biso bambanda na biso mbali na ye noyeba te no explike bato nini noloba nini mpo eza na bato bazwa bainvitation bazali oyo bazwaki da bazali bainvitation etikali maboko eza mokie libala yango ekontinue libala yango esuka na nzela mama nakomiboma donc mayele nanga mpenza ya bomoto esili napena na pasi napa na pasi
Ça, c'est un dilemme, moi, c'est très compliqué. Je me pose la question. Donc, belle-mère, oyo azui beau-fils nae, donc fiancé à moi nanae. Déjà au départ, je pense que l'initiative y a qu'au vouloir aider le jeune homme et qui m'a bêté parce que maman a femme d'affaires à ça à faire nae que mon bali y a moi nanae à sungai, c'était aussi une bonne idée. Ok, mbongo ezonga kaipa na bango et son appel bango. Mais quel est le courage ou quel est l'esprit qui pourra animer, par exemple, cette belle-mère, maman, à comme un niveau ya kolula fiancé à mon ami. À comme un niveau ya kosala ba avance. Ti konima kokwesama do akwea na mwana no fiancé à mwana na ye. Donc si je comprends bien comment na mon mesano donc au bandakin ou soit voyage en Chine ils allaient qui a profité c'est quoi bien peut-être na kin bah, ils avaient moins de temps bah quoi qu'on soit pena temps mingi té alors na niveau ya Chine qu'on a ba savourer c'est quoi penza bolingo wana azwa pena temps ya ko vivre bolingo na fiancé à moi. Je me pose cette question. Naka oyo. Nzambe aza souverain. Moni le mal, mabe oto salaka na kuku, ça finit par nous détruire en public. Donc c'est ça que j'ai toujours dit, vous savez, le Dieu que nous servons en secret, a comme il s'habille son Zambé en public. Quand est-ce qu'on devient Zambé? C'est-à-dire lorsque déjà au komi moto oyo bato bazali ko komi sa bazali ko sepela na ba réalisation na yo. Et commission et participer yo. C'est-à-dire que komi moto mo exemple bato robetela maboko. Pourquoi? Parce que tu servais un Dieu dans le secret et ce Dieu-là lorsqu'il décide de te bénir, il le fait en public au komi sujet sengo. Okomi moto zo pesa esengo, okomi moto zo okomi ceux qui ont commis au sel moto bolamu azuna ta kwa adorer nzambe parce que Dieu Dieu a agi à travers eux. Mais en ce qui concerne le péché, mabé auto sala kana kuku ça nous détruit toujours en public. Je donnerai un exemple. Tala moto to oke nanzela eko akei et comme ça, on a lieu public, et ça, on a toujours en secret, il y a combattre. Mais on regarde ce qu'on m'a bien en haut, ce qu'ils ont les sous, et à des distributions publiques comme aux usines, au commis ridicule, bah tout va bien que ça là qui n'est ma bé, un préfet dans un coucou, au lieu que ça me soit un public. Donc pour moi, je pense que maman, même Dieu s'est décidé à quoi exposer. Ma maman me sous. Au bazar intention, vous devez faire très attention. Comment est-ce que une mère peut détruire sa propre fille, sa progéniture? Moi, na oabimi na kati ya libomuna e baloba ke ba mama bazara na douleur et enfantement. Ba mama ba ka pasi ya kobota. C'est ce qui fait que mon maman suka moni ba obeta mona na edo maman yaka na réaction mususu. Un homme père kwa koya mais akoya na maîtrise mais maman en tout cas toyoka langage wana soki na kanisi 9 mois ya pasi ya libumu na pasi o na zumona pona mwana nanga oyo malamu boma ngai mais mwana nanga osali mabete. C'est-à-dire la femme est prête à tout pour nous protéger mwana na. Je ne dis pas que mibal tozara peut prêter. Ici je parle de l'amour d'une mère pour na mwana na ya mwasi to mwana na ya mobali. Mais bizarrement c'est cette maman qui se décide de détruire sa propre fille. Bisika au mwana nae a se retrouver motema mwana nae et fandak. Le garçon aussi a la part et la responsabilité parce que ceux qui réellement il était honnête, il était sérieux, il ne pouvait pas céder. Il ne pouvait pas céder. La Bible nous dit fouiller l'impudicité. Donc ceux qui déjà mabé yaki bongo et sengela ki akima nae, ceux qui même attaque au longa musala linga ki alonga musala et même ceux qui a yaki ko ibisa mwasi nae, maman na mwana ba robomanate. Souka kaka paye que ça l'a établi, mais du moins maman a ko kate hémorragie.
le fait que ces messieurs, c'est tu afanga ki nye, aboyi koloba, dans la place ememi, akouyi. Et notre sœur aujourd'hui, son cœur est brisé. Est-ce que mariage oyo ne commence à bêta solo na famille papa na ye? Pour ça bêti solo à exposer les sous maman. Ba okanga maman penda maman ya ndoki. Ce que lobi aboya libala. Et ça pour expliquer batou nini. Est-ce que notre sœur Gaëla aura le courage un jour, au cas où maman aboti, amema bébé, amema leki na ye oya kobotama. Sachant que bébé oyo maman amemi, donc alngaka zala ne bébé na ye, mais akomi leki na ye. C'est ça la question. Mais je me dis, vous avez le temps de réagir, nous pouvons prodiguer des conseils. Mais à ce que je sache pour Nanga, Ndeko Gaëla, Esengil Ayebake, seule solution, ils allaient corrompre cette relation pour Nanga. La solution est de rompre cette relation. Un homme déjà qui prouve à suffisance qu'il y a à quoi na maman na yo, à combien plus forte raison que ba oyo entourage to batumisusu. Donc ce qui maman a bangi ku tout que waza maman na yo, andimi pour to bateke za faiblesse, to zanzala to mona pe batumisusu kino azana nzala ba proposer aboma, to sala mabe pozo bon aboyi. Donc on ne peut pas défendre ma bête le bakenote et ça pour nanzala netinda kinga, c'est faux. Il devait rester ferme. Parce que, ma bête. Ma bête, aujourd'hui, on ne peut pas protéger ces gens de monsieur pour dire que notez, à l'okolazaka, à mobali, toki ko réparer. Je sais que bande goba, si on se voit que non, na nenga, ngai, en tout cas, qui ne pique na maman. Pour quelle finalité? Pour bosuka wapi? Pique, on a pas mis ma bino wapi. Mais je pense que je te présenterai qu'il y a que Christ qui peut aujourd'hui te relever. Dieu sait pourquoi, pourquoi il place wana. Yo luka elongina nzambe. Mi kotsa na kati ya prière, je sais que c'est dur, je sais que ça te détruit déjà, ça te ronge. Mais confie-toi à Dieu. Kangama na nzambe. Lelela n'est pas na nzambe parce que pas moto mokilité. Lelela n'est pas na nzambe, Dieu va te soulager. Et je pense qu'un mari, il y a destiné on a yo akoya. Au moment opportun. Akoya. Ça ne sert à rien pour le bakete, ngana kangami kaka, na kende kaka boy. Maman na yo, histoire ko chanja kate. Olinga te, akotika la kaka maman na yo. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Ce monsieur-là qui est venu, Lelo, azane molekinzela. Et je ne sais pas s'il aura le courage un jour, yakuya onyatananda, pour yakotala mwana na ye. Ou bien qu'on présenta comme mwana na ndenge nini et pas ya bato. Ça c'est un dilemme, mais ali loko, ils allaient ko déranger des konabiso. Mais je pense à vous les claviers. Vous voulez orienter notre sœur. Je sais que les gens me diront toujours, mais papa, pourquoi bendaki, pasteur, t'es pasteur, moko aya kosungaye. On ne refuse pas. Le pasteur, oui. Yopi okoki ko orienter ndeko. Okoki pe ko orienter ndeko. Enfin que ndeko alongwa na situation oyo. À tenir. Toi qui as connu une histoire pareille, binga, c'est la biso message, même un commentaire, à kotanga, face à ces problèmes, au salaki nini, pour aussi remonter. Effectivement, juste après ça, on va l'orienter et elle va croiser les serviteurs de Dieu, ba bon de la ponaye, et puis, ba encadrer, afin que abongate, azalakaka sur le droit chemin. Merci beaucoup. Je pense que, n'habitez son appel, ça, sous maman Gaëla, sous parole, mais je ne vois pas parole on a copié ça y est. Je voudrais seulement que te soutenir et na épreuve où il y a pas si azali kolé qui ça. Merci beaucoup. Nabino Touroula Nabiso. Vérité et réalité. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être.
suka na café eloko na meli eloko mais eloko eza mabe ya bien mpona bapane technique mais kosalela yango na ndenge ya mabe te esalela yango mpona mama basélibataire tolingi bino awa te so maka boma mokolo obala pota mosu oyo baoproduire yango su te merci bien-être yango oyo luka yango benga ndeko na nga Alain Dele ye motu ayebi esika akofournir yo autant que tu veux $35 eza ebele na kati soki omelika moko deja oyoka bien bémoroïde banini tout ça bilialia bivandavanda mosala banini erépare yo système ya break erépare yo mpe fonctionnement ya break de break donc epesa fonctionnement ya bien tokomi bacongolais tozoganye bamatch ozwa badéfaite bapane technique en plein match c'est pas bon zongela eloko oyo nga na serviteur de Dieu surtout bapaster bolingi komela bimelamela boya awa bobenga mpena Alain Dele na numéro na ye mpo bobenga mpo bozwa eloko c'est important traitement poison anti-poison yango oyo ne bayo mosusu omeli yango avant okende obima omelamela yango ça 2 jours ata batieli eloko mwa cuire moko c'est bon oyo mpe anti-poison donc soki ata eza na kati elongola yango Alain Dele mikolo osomo nayebi te mindele yango bapesi biloko bauti po biloko yango mende eza ya solo mikolo oyo batiaka poison ato ya famille te ato oza problème na motu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo mpe anti-poison donc benga Alain Dele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.